Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout binonyo sobokolandangai. Vraiment, Eza Mama Rose na kati na émission na biso la valeur d'une femme. La valeur d'une femme, Eza émission oyo tosala qui annonce na ba onyo so balandaka biso pona koloba que eza émission kobanda koleka na kati na chaîne na biso selon l'inspiration de Dieu. Nzambe akobanda ko inspirer biso différemment na kati na chaîne na kati na émission oyo et puis tokobanda kobanda koleka chaque fois pona kobanda ko présenter oyo Seigneur akobanda ko pesanga lokola inspiration sur l'émission. Alors lelo naza na isengo vraiment pona komona ndenge a disposer biso nga na bino vraiment pour que toya kosolola na kati na émission oyo ya valeur d'une femme. Na ye na thème oyo Masia apesi, mais avant wana naza ko inviter bino nyonso oyo nanu boza ya sika. Bino nyonso bao boya kaka botali bokei. Vraiment cliquez na point ya subscribe, s'abonner et cliquez na point na biso ya notification pour que ozanga kate tangu nyonso makambo eza koya na kati na chaîne ozala ya liboso mpona komona makambo wana. En tout cas, Nzambe alola apambola moko na moko vraiment partout okolanda nga ndeko na nga Nzambe alola amona yo. Bonne année, happy new year, Nzambe amona bino. Vraiment lelo na kati na chaîne na kati na émission je m'excuse toye na ye na thème oyo Seigneur a inspiré mpona koloba persévère malgré la foule. Alors, persévère malgré la foule, avant tokota na kati na mozindo, nga na bino to sambela pour que to senga molimo mosantu ayeba kokamba biso na kati na lisolo ya mokolo malelo. Nzambe alola mokonzi na bakonzi, Jésus-Christ de Nazareth, ozali lipata na kembo, ozali kosi na Yuda, ozali mopanga ya itumba, ozali ebandeli pe suka. Na bengi yo Jésus tiketo okita mobimba na moma oyo oyeba ko disposer mitema ya bampate na yo pour que liloba oyo kobima ebima pona pamba te kasi ekende kobota mbuma pour te misala na yo emona na kombo na Yesu lokumu na kombo na yo Jésus Christ pouvoir nyonso oyo ezali kotosa yo te na minute oyo etosa yo parce que yo za Nzambe lata monoko ya mama na yo po te ayebi koloba te kasi yo molobi oloba na ye po te ozali Nzambe na kombo na Jésus Christ de Nazareth na bondeli pe na lobi amen. Encore une fois, bienvenue na kati na émission La valeur d'une femme. Lelo na ye na thème oyo naza ko partager ya koloba que persévère malgré la foule. Tokotanga bongo na mukanda na Nzambe na Marc 10 46 48 pour que toyeba kokota na kati na profondeur ya liloba na Nzambe ya mokolo malelo. Wana totanga na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et il assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, et Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, touti kotanga liloba na Nzambe na ba o nyonso batanga ka liloba na Nzambe biso nyonso bana na Nzambe tolinga kotanga liloba na Nzambe te. Je vous encourage tozwa ka Bible ta moko pour que toyokaka oyo nini penser Masia akoki kopesa biso. Alors nayebi ke mwana na Nzambe nyonso ayokaka liloba atanga ka liloba to isa quand même na idée ya histoire oyo touti kotanga ya aveugle Bartimée oyo azalaki guéri na kati na Jéricho. Alors na kati na histoire oyo toyoki que eza histoire ya ndeko na biso oyo babengi que Bartimée azalaki pauvre mendiant ndenge liloba na Nzambe ezali koyebisa biso. Mosala na ye azalaki kaka kovanda na pembeni ya nzela, mosala na ye ezalaki kaka ya kosenga parce que mpona nini azalaki komona te misu ya mutu soki eza ya kokufa oza na eloko ya kosala te. Mosala na ye ezalaki ya kosenga me eza na jour moko oyo mokonzi Yesu Kristo azalaki koleka na kati na fulu
Tango Bartimée ayoka kibongo, Bartimée abandaki konganga pour que azwa lobiko à travers Jésus-Christ de Nazareth. Mais Bible ezali koyebisa biso que na konganga na ye, foule ezalaki kopekisa ye, foule ezalaki kolinga ye, ezalaki kovandisa ye kimia pour que akoka konganga te. Donc nako koloba na sorte mosusu koloba ke foule bato oyo bazaki na ye bazaki koloba ozosala makelele, ozo déranger, bakoloba biloko avanda kimia. Pona nini bazaki kosala nyonso wana? Parce que ye azaki na misu te. Po soki oza na misu te na kati na foule pete ozomibeta beta, ozosala ka ozonganga, mais ye pe bazopekisa ye. Mais na kopekisa ye nyonso, na kosala nyonso wana, liloba na Nzambe eza koyebisa biso que Bartimée tango bazovandisa ye kimia nde azali kopersevere, azali konganga katu makasi. Alors na kati na konganga na ye wana aye koloba, fils de David, aie pitié de moi, azaka konganga. Alors mokonzi ayaki koyoka, nani oyo abengi nga boye? Tala ndenge azongaki na nsima tali mobenga ye, apesi ye astuni ye, olingi nasalela yo nini? Bartimée ayebisi ye, nalingi namona, je veux rétablir la vie. Donc toza wana mpona koloba lelo Nzambe aye kopesa biso makambo oyo mpona nini? Donc akuti eza na ndeko na nga moko misu na ye eza ya kokufa kondima na ye esi elembi, aza koya koprepare na ndeko na nga moko oyo kondima na ye ekokolemba, nalobi nalingi ekoma bongo te, avant ekoma bongo napesi yo kisi oyo puki tango kokoma kuna okoyesa kondima te. Tala foule yantouraki Bartimée ezalaki kopekisa, mais Bartimée azwaki courage. Nde courage oyo Yesu Masiya aye kobenga, aye kopesa biso lelo. Aye kopesa nga na bino, biso nyonso, aye koloba, tozwa courage. Yo mama na nga ndeko na nga, okomi kolemba na situation oyo oza kopresentaki liboso na Nzambe. Tala Bartimée tango totangi liloba na Nzambe babisi biso azaki na misu te, alobi je vais rétablir la vie. Donc tomoni que soki oza na misu te oza mokufi. Donc na sorte mosusu Bartimée asi akufaki, azaki na bomoi te. Donc misu oyo eza bomoi. Pona nini? Parce que soki Bartimée azaki na misu alingaki kovanda na pembeni wana te pour que abanda kosenga. Abandaki kosenga parce que Bible ebisi biso azaki mendiant, pauvre mendiant, azaki pauvre et puis mendiant. Tokoma na biloko nyonso wana te, mais azalaki nde kosenga misu na ye ezaki ya kokufa, azalaki mokufi. Azalaki na bomoi te. Bato bakoloba mokufi ndenge nini ye moto abanda koloba, azalaki mokufi, abandaki komona te. Azalaki mutu moko rejeté na société. Soki misu na yo ezali ya kokufa, soki oza na eloko moko te okoki kosala, moto moko te akoki kokonte sur toi. Bazomona lokola ka moto wana si akufi. Mais tango mokonzi na bakonzi, Jésus-Christ de Nazareth alekaki. Na nzela wana bato ebele babando leka. Tokoloba ta lelo mikonzi bazoleka, ba président, ba gouverneur bazalaki koleka, bato ya lokumu. Bato bazaki na biloko ebele, mais bazaki kotika Bartimée kaka na misu na ye ya kokufa. Bazalaki kotika Bartimée kaka mokufi misu. Mais tango mokonzi na bakonzi oyo azali likolo ya nyonso mokolo nzela alekaki na kati na persévérance, na kati na koluka Jésus, na kati na koluka Yesu, Bartimée akutanaki na ye na kati na foule. Pe moto wana tokobenga ye Jésus-Christ de Nazareth atikaki ye Bartimée lolenge wana te, apesaki ye misu, apesaki ye bomoi, azongisaki kimutu, azongisaki valeur na ye, azongisaki kombo na ye ezwa na valeur. Lelo toyebi Bartimée par rapport ya misala oyo Nzambe asalelaki Bartimée. Mama na nga, ndeko na ngai ya mwasi, moninga na nga, mpona nini Yesu ayeli yo likambo oyo? Parce que alingi yo. Alingi yo.
amoni na situation oyo ozali koleka ozali ya kokufa omimoni lokola ozomona na lisusu te nga na kotelema lisusu liboso ya bato na koloba nini nyonso na koloba liboso ya bato bakoyokela nga te elamba na se nalati ezali ya soni nga bayebeli nga na kindumba nasalaki ndumba nani akoki kobala nga lisusu ngai bayebeli nga na bwaka bana soki combien même si bayebi nga te ngai oyo na motema na nga nayebi na bwaka bana nakoki kobota lisusu te ngai oyo makambo ezosurkile nakoki kozwa lisusu solution te nyonso wana ezali fule mpona yo maloba ya bato ezali fule mafingi ya bato ezali fule découragement ya bato mpona yo ezali fule mais yesu masiya ye koyebisa yo ne regarde pas ne compte pas mais tala persévère na konganga na kati na fule na kati na bamakambo nyonso oprésente seigneur likambo na yo ya kobota mais tala makambo ye kobimela yo tala baliste yo koyokela fule to koyokela nzambe yo kolanda fule to kolanda jésus christ Bartimée alandaki fule te Bartimée alukaki bato te Bartimée alukaki yesu masiya luka oyo ozoluka continue na kokende nango même si ozokweya telema zwa makasi nde oyo yesu masiya akoyebisa yo lelo yesu masiya ye koyebisa yo lelo oyuka piko persévère malgré la foule parce que foule mosala nango ezali kolembisa foule mosala nango ezali kokweyisa foule mosala nango ezali kobebisa mais lelo ayebisi yo kolanda foule wana te mais landa ye na kati na nini na kopersévérer alors tokotala na kopersévérer wana Bartimée apersévéraki ndenge nini Bartimée alukaki stratégie fule ezali kozangisa nga naloba fule ezalaki kozangisa nga nasala tika na nganga fils de David aie pitié de moi alobi nani wana abengi nga esimbi ye na motema stratégie nini wana ozoya nango liboso na nzambe keke swa likambo nango oza nango stratégie nini makambo ndenge nini ozoya epa na nzambe na kati na prière na yo ozoyaka ndenge nini na kati na koluka yawe oyaka ndenge nini luka stratégie oyo ekoki kokende kosimba motema ya mokonzi atala na kati na foule apesa yo réponse atala na kati na foule alongola yo soni atala na kati na foule apesa yo bana atala na kati na foule alongola yo soni ya kozanga kobala apesa yo mobali apesa yo mabota apesa yo esengo apesa alongola kombo ya oyo balatisa aza ndumba aza mwasi boye famille na bango eza boye ye akoki kozala boye ye azali boye masiya yesu apesa yo identité ya sika ndenge apesaki identité ya sika na Bartimée. Bartimée tango yesu masiya asalelaki bolamu atikalaki lisusu na identité oyo ya kala wana te peut-être babanda opesa ye référence bato bazali koloba omoni nzela wana ozali koleka eza na mutu moko abandaki ovanda wana akovanda place wana azopesa référence soko omoni mutu wana avandi wana okota na côté gauche okota na côté droite place wana mais jour wana yesu masiya alekaki lokola mutu nyonso te Bartimée atelemaki mutu oyo akokende place wana akokuta ye lisusu te akobunga nzela parce que akokomplike mutu oyo abenga ayebisi akopesa ye référence ayebisi nzela opesi nga namoni mutu te nabungi obungi te eza mutu avandaka place wana okokuta te tika ete bakuta yo na nzela na yo te nzela oyo bayebeli yo bayebi ke soki babengi mama oyo babengi yo ndeko ye soki nabengi ye akoloba kaka naza kobela omoni ngai oyo maladi ndenga ngai oyo nayebi te peut-être nazokufa lelo bakuti ye babi ye aza kaka ya kolela sokuti ye ye soki okuti ye mpenza ye mwasi wana akobotaka te
Soko bengi ya komona kama maloba na ye kaka boye, mais na place oyo bakutaki, place oyo bayebeli yo, tikete lelo na maloba oyo ya lelo, Nzambe akitisi lelo, ekuta yo, epesa yo identité ya sika, elatisa yo elamba ya sika, elatisa yo identité ya sika, epesa courage. Soki nazongi na collègue nanga moko Sandra Mbuya yembeli biso nzembo alobi, ne me cherche plus là-bas, oh. Tu as changé mon adresse, oh. Ne me cherche plus là-bas, oh. Il y a longtemps, donc il a déménagé déjà. Aussi au déménager bakuti yo balabi ke mwana mwasi wana okokuta ye place wana bakuti identité na yo esi échanger mpona nini parce que mokolo identité oyo azali supérieur ya nyonso Jésus Christ de Nazareth oyo azali mokeli ya nyonso ye nde ayaka kotia point na kati na vie ya motu achangea yango nyonso tikete lelo ndenge akitisi maloba na ye achange identité. Soko yebaki ko sambela te, a changé modèle na yo ya prière, a inspiré yo lelo. Mama, omuza na kati na musala, batalisi bino abike, bapesi yo papier ya owning, babike yo bakoko bimiso musala. Pona nini? Tala ndenge osalaki boye bako bimiso musala. Mama, oko changer stratégie ya kosala musala pour que otikala na kati na musala wana. Tikete na kati na full nyonso, na kati na humiliation, na kati na kocholama, na kati na kotukama, na kati na nyonso zoleka. Lelo oyo liloba o Nzamba eko pesa biso na kati na valeur d'une femme, Nzamba pesa yo valeur, Nzamba zongi sa valeur na yo, Nzamba pesa bomoto na yo, Nzamba zongi sa bomwasi na yo, Nzamba balisa yo, Nzamba botisa yo, Nzamba fongola yo, Nzamba monisa yo oyo zoluka. Alors akopesa yo nyonso wana na nini? Na kati na koyika piko, na kati na ko persévérer, na kati na koyoka bato te, na kati na kolanda bato te, parce que bato bakobikisa yo te, parce que bato bakobotisa yo te, parce que bato bakotombola yo te, parce que bato bakopesa yo kimia te. Moto akoya akolakisa yo mbolamu, moto oyo akoya akopesa yo maloba malamu, me na kati na motema oyo ayebi kopesa bolamu koleka nyonso akota kati na motema akei kopesa kimia, c'est Jésus Christ de Nazareth. C'est pour cela nga pe na présenter yo lelo ayebisi nga nayebisa yo te persévère malgré la foule. Persévère malgré la foule. Bakomona yo lisusu wana te, bakokuta yo lisusu na place oyo vandaka te, bakokuta yo lisusu na elamba ya soni te, bakokuta yo lisusu na mukulela lela te, bakomona yo ndenge babanda omona yo te, bakotinda bakokuta ba adresse nyonso wana batindi bakuti yo. Tikete Nzamba lola a faire déménager yo na position na yo nyonso oza oleka nango. Tikete Yesu Masia, même si okokutana nano okutani nango te, a déménager yango déjà oleka nzela na yo ezala na kimia. En tout cas nde oyo Masia Yesu amemelaki biso mokolo malelo na kati na émission na biso la valeur d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, bana na Nzambe, botala Nzambe, boyokela bato te. Musala ya mutu ezande ku mokili oyo ekelami na kocholama pona kochola. Musala ya mokili pardon eza pona kochola, pona kofinga, pona koseka, pona kohumilie, pona kolembisa. Eloko moko te okosala mutu akobetelo maboko. Mais oyo azali na liloba, c'est Jésus Christ de Nazareth. Nde onga na présenter yo. Na présenter yo ndeko nanga, zwa courage. Malgré problème nyonso oza nango, malgré situation nyonso kokutana nango, Yesu Masia akopesa yo réponse. Mais zala na position, zala pe na assurance na oyo zali kosala, na persévérance, je m'excuse, persévère pour que Yesu Masia ayeba kotika yo te na place oyo ozalaki bato nyonso basi bayebi yo. Ndenge nayebisi bino toyotaka tolobaka ntango nyonso Jésus Christ revient bientôt. Alors nga na koyebisa bino soki Yesu Masia ye te, nga na bino lisusu tokutana na oyo Masia ko inspiré biso. Vraiment bolemba te, boya ebele. Tala lobiko ya mutu pe lipamboli ya mutu baforsaka mutu uti koloba. Partagez
soki esimbi yo na motema kokanga motema te eza lipamboli na yo partage mpe na moninga mpo ke akende koyoka mpe oyo nyonso Masiya akoki kosala kati na ye kopambola yo ekozongela peut-être okoki kozanga mpe makasi ya kosambela me Nzambe ake kopambola mpona moninga wana partage oza na problème tika biso comment oza na motuna tikela biso comment donc comment na yo tokozongela yo soki mpenza oyoki soni numero na biso eza na se komela biso oza na posa ya prière oza wana komela biso oza na posa ya motuna oza na eloko nyonso oyo etali liloba na Nzambe komela biso vraiment tokozongela yo yango wana soki Yesu Masiya azongi tie lisusu biso nga na bino tokutana Yesu Masiya alola apambola bino merci.